famille, nous allons au président de l'association des artistes comédiens après donner parole na moko ya lisano baninga oyo basalaki lisano à Botamela. Jacques Mukoza est né à Kinshasa le 12 décembre 1964, fils de papa Mukoza et maman Lou Saluka. Comme le couple appelle ça, Monanaye Yamwasi Tatiana. Père de 5 enfants, 4 filles, dont un garçon. Oyo 3 bazo représentés à Walelo. Ressortissant de la province du Congo central, précisément dans Mboka ya Mbanza Ngungu. Wana biographie naye, mais sur le plan artistique. Azape na biographie naye sur le plan artistique. Abandi Mosala Oyo vers les années, au début des années 80. Donc, aux années 81, 82, Abandi Mosala Oyo ya art dramatique. Otobenaka mingi théâtre. Abandi na groupe Minzoto Wela Wela. Après Minzoto Wela Wela, Ndenge Esengaka, Balongwe na Minzoto Wela Wela, Basali Trio Mangamba. Trio Mangamba elakisi nini? Trio Mangamba elakisi ezaki lisanga ya artiste ya Misato. Oyo tolobi Mangwaou, Ma comme Mangwaou, Nga comme Ngadiadia, Mba comme Mbalio Sombo. Donc ezaki lisanga ya Mangwaou, Ngadiadia na Mbalio Sombo. Na trio wana tomoni lelo moko atiki biso, moko azali na mikili ya poto, mais moko aye ko rendre hommage ya suka na ndeko na ye. Soki esika zali atelema pe tomona ye. Voilà, Yewana Freddy Mbalio Sombo. Merci. Wana azali motoyo basalaki na trio Mangamba. Kolomba basalaki trio Mangamba. C'est comme ça qu'on honore un artiste. Voilà. Kolomba trio Mangamba, yamona ekomaki après Chic Choc. Chic Choc, Chic Choc Loyenge. Chic Choc Loyenge. Bakei. Ti ayeko sala nouvelle Loyenge. Pardon? Voilà, après Chic Choc, Basali Choc Minzoto, après, Choc Minzoto, la nouvelle Loyenge. Voilà, nouvelle Loyenge, Ote Bagimingi, s'il vous plaît, pour empêcher sonorisation. Voilà. Ne Basalaki, ayeko sala nouvelle Loyenge. La nouvelle Loyenge, Azalaki, l'artiste est belé. Yaminene. Abimisi yepe na Chic Choc na nouvelle Oyenge, l'artiste lokola phénomène esobe. Azali mono pa bimaki na nouvelle Oyenge. Ayepe ko rendre hommage na ye papa. Ce qu'est-ce qu'azali a korote le mapé. Voilà le phénomène esobe. Yepe ko rendre hommage à Suka. Na oya yepe. Tozalaki na bato mosusu batiki biso. Entre le président Mondori, Bavie Gaou, Bazalaki ebele. Na nouvelle Loyenge mingi pe bazali awa tomoni ba mama loso aussi obala nanute nabala natika maître pai nana. Voilà mama loso telema pe sikozali ayeko rendre hommage ya suka na oyaye. Voilà mama loso est là, merci s'il vous plaît. Mama loso est là. Voilà, wana na nouvelle Oyenge, entre autres, Doudou Njoke pe azalaki na kati, wapi yendeko, voilà, yewana za mama. Tozalaki pe na mutokala, ya Johnny, oh plus tard, azalaki le duo, ya Johnny Ntsakala, voilà, yewana pe ko rendre hommage ya suka, na oya ye ndeko. Voilà, ndenge, tolobaki po na nouvelle Loyenge. Kolonga nouvelle Oyenge et Kamba Miti lelo pe na mokolo ya le 3 mai 2020 Maître Pai ayekotika biso na mboka ya Paris. Voilà wana ti ayekotika biso mena simana ye atiki bana ebele atiki bandeko ebele
asalaki na bango oyo pe lelo baye ko rendre ye hommage ya suka ndebe nsima na ye azali na bana oyo amemi bana oyo maître Pai atikeli biso bazali awa représenté par 3 baza misatu moment opportun tokotelemisa bango lors ya bakopelisa bougie à l'honneur ya papa na bango. Nous invitons les 20 pour la parole na compte ya famille. Nazali membre ya famille ya maître Pai nazali leki na ye propre tokotomi na ye même père même na ye ko se présenter awa na place des artistes donc disons na ye pe ko comparer sur na bana parce que bana bako ça na bango moko alors na remercier ma collègue qui a grand frère Nangaï na Oyo bazali ko sala awa na place des artistes voilà merci vraiment et puis na leki na biso o totika kate notre fils aîné sobe na gaemo na liboso phénomène sobe merci vraiment na nyoso et puis na président Elombe merci vraiment la sepeli neloko bosali oyo malgré confinement merci Ayalinga merci Magina merci famille nyoso tout o tozali bana na ngai baza na sima kuna Tanzania Richelieu maman de chéri moto bona benga kayaka merci oyo atelemi liboso na bino bokamwa te azali moko ya batrio oyo tobandaki lisolo na biso nakanisi bato baza batémoin bamulala bayali ve na biso makizara azali nani yakura azali ezali kamba tokendoko musika vraiment te boyoki bino moko ndenge batangi awa wana azalaki oyo tozolala na ye na carton Jacques ye wana na omona ye lisusu te auti kozala na ngai awa tovandi 2 mois mobimba tozalaka kaka na ye ntongo etalani tozalaka na ye camarade na ngai alinga mbongo mingi donc ye côté mbongo asalaka bajete donc alinga mbongo nga moko na yebi ye po fana na Jacques il faut zalanga azaka mwa makambo makasi mais papa malamu masa na ngai na omone lisusu te Jacques na yebi te so na omone wapi pasi bon oyo tolali na ye na baetoko mère souvenir les belle Zamba songa biso tozali ba succès possible nzambe pas songi biso toboti bana na biso bali basi na biso Jacques yewana lelo toyo kotika ye ko la suka merci mingi surtout vraiment la communauté na biso de nazo kokate aza camarade te wana ndeko na ngai vraiment mwana mama toleaka na ye bon, merci. Pour la cercueil Lali Awa, voilà, ça c'est la symbolique. Papa est là, papa Sali Moussala Malam Moupé Makasi Namboka, il restera éternel par ses œuvres. Il faut être fier de papa. Papa Sali Moussala Makasi a sepeli partout, a memi le kumu ya Kiltiga Mboka Olikolo. Hein? Est-ce que pour ça, on peut applaudir très très fort pour l'artiste? Maintenant avancez. Voilà, avancez. Là, vous allez placer ça les 3. Signe que papa restera éternel à travers ses œuvres. Yangona, le long va se dévoiler plat comme il fait pour papa. S'il vous plaît, laissez votre là. Ils vont placer les bougies. Laissez, le protocole va aider. Placez. Voilà. Voilà, symbolique Yabana, qui sont de cœur. Là, le Kakuna, les enfants vont rentrer, accompagnés de leur... Touka. Totika ina mama na likambo ezali ya président Masumo. Après maloba ya président Masumo, ou bien avant la parole. Voilà, là c'est le président de Papa pour la papa, pour la bango,
Ça fait toujours du bien et réconfortant. Après, ma casse biphonée, si ma continue. C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons? Nous prenons le cas à soutenir, tous à la rana. Phénomène. Après ces biso, ici, surtout ça m'a na wesika. Pour eza place na biso, mais eza na kati ya mabele na ye. Nandeko oya sungi biso na décoration, aza architecte intérieur. ANTPC, Botia ordre, s'il vous plaît. Na biso nyonso. Tosala musala oyo. Obengaka maboke, tantôt théâtre, tantôt cinéma. Nalingi na remercier bandeko nyonso o to se donnaki la peine pour que tomeka ko préparer cérémonie ya moke, mais ils ont une importance ébélée. Ezali pour que tout la kisana molongo que l'artiste comédien baza batumoko panzana boyika raté sans idée aventurier tout ça comme c'est 14 comme c'est qui ça ou quoi que bazali batu poser combat papa pona musala ou azako sala ya qui médecin te ya qui je ne sais pas qui tout ça mais en tant que comédien t'as la mémoire naïe et tikala awa. Donc pendant des années, c'est plus ce qu'on peut faire. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir cette occasion, cet avantage. Yamana musala na biso to sengaka to tiaka sérieux nango. Sokoza moi aussi sokoza moi aussi mibali kuna soki le contraire non. What Là, c'était l'hymne à ANTPC. Nous invitons, s'il vous plaît, nous allons faire cela en ordre. Nous allons inviter le président Massouvou qui sera accompagné d'un Moko Yapana, Mona Moko, représenté par Odebé. Entre autres, Coco Seigneur, mais avant maintenant, c'est pas Coco Seigneur, mais nous invitons le président Elombe d'accompagner le papa Kwedi, le président Malo, le président Siakou, les besoins accompagnés, y compris les jeunes. Parmi les jeunes, nous prenons voilà, qui va accompagner, voilà, y compris le Sika Oyo et Kozalakaka Awa, à moins que Sika Oyo est la sous-souté. Pendant ce temps-là, les Konabiso, Angwaou, Akotikala, Awa, Akotikala Nabiso. Alors, Tozo Longola, Sokito Longoli, Tobeti, Maboko, Makasi, vive les artistes, ou vive l'artiste, Monsieur Nozo. 1, 2, vive l'artiste! Vive l'artiste! Merci. Bazo le Kamaka Moko, Tobaï le président Koko, Bazo le Kamaka Koko, Drifi. Voilà les artistes de Zambala, le président de Zambala. Voilà les artistes. Tatiana également, y compris son ami.
tape batali sima bozwaka bien te bozo empêche baninga zonga sima bino bozwa zonga sima baninga nyonso bazwa bien. Voilà, Tchanaï, sa sœur Marceline. Mes condoléances. Ouais, merci, mes condoléances sur l'Européenne à Patouné Soko. Ah, Bouffi vraiment très bien habillé. Ah, merci Namatanga, donc viens à nous taper forme. Ah oui. Soko Talife Napso Jacques, Père Nangai, Mangwa Unenguana, Maître Pai. Donc, hier, on a taper forme. Il y a un montant aux la grand prêtre, il faut la peine à tenir mon propre. Vous allez vraiment donc. Nenge sengeli kwa pona ole la grand prêtre kwa ole la bv na nengwana te. Oui, artiste ba yake na ndenge nyonso comprenez, via zaki muta bopeto, azaki muta rolata, azaki muta nyonso tout dans nengwana, yango Bouffi asepelaki alela yana ye na ba ndenge yana ya zaelaki. Bouffi la merveille koyoka yana yo, autoza ana kin. Est-ce que beaucoup tanaki? To bande ko zala nende chaque jour. Donc chaque jour toujours zala benana père nanga, wana bena papa. Tous à la naïe, tous vendre naïe, tous bêta masolo, azo conception ba idéologie, azo perception ba esprit au bon bazalara nango po bazala na nenge bazalelo, basala combo basali donc c'est ça quoi. Est-ce que na ba dire naïe, tango akei akufi. Bon se souvenir na ba dire naïe tango ba naïe koloba. Ba dire naïe mo ya liwa ezalaki, elo moko ya ko benga liwa to lelo koloba yanga banda koloba boy. Est-ce que ezalaki? En tout cas, c'est vrai que balobara na batu mususu ke soki mutu alinga tika bino azalaka na mama malanga mamsu maka musu azoloba na yo. Ebangisaka me nga na tikala koyoka ngote. Na bande ko zwa kaka, en fait nga zaka nazaka mutu mobo na linga ko sola mingi na mikolo na linga ko yeba mwa mingi. Plus nga na vandi na ba fio mona ke lemsunga na loba mingo leka baninga. Izaka pona ko za mwa sagesse moko bazana ngo. Alors, on a une question, on a une question, moi, je veux bien que vous succès. L'événement, on a dit que Sangani Awa, Marambo, on a examiné la Bambo comme Suna Kenda, on a dit que Masolo Bangade de Basala. Bavenga Dios, Maman Balosombo, Vimangwaou. Alors, on a dit que Yoka Eming, mais non, que Nayoka peut-être que, ah, petit un jour, peut-être aux alatés. Non, on a dit que Yoka Mote, mais ça arrive aussi. Na batu ndenge bozo solo la banobe tolo masolo moko benga la tikala koyoka ngote kwa yango moneza surprise makasi ya komona ke veto alaki na zalaki bien mais si bitima via kufi voilà ça vraiment exemple monde ngo lobi za solo parce que pour Loulou tous on mom ke si ma fait pour Loulou avant na baninga dimanche Amélie allié na baninga madesu na loso abengi pe mama wango abengi pe bande comme suba ko région de na ba Amélie mais ko kena pour Loulou na tongo ala muka kité donc de kaka Bouffi uti ko loba mukolo kufa okoyeba te lelo bazo sala mise à terre na France un mot pour na bande ko ne ba se mobiliser vraiment organisation et que kitoko makasi soko féliciter bango eza bien. D'abord, merci. Avant la côte à place Ouana, je l'ai mangé au monde. On est tout à l'heure dans le Benginga de l'interview. On est basé photo à père Batsé Liboso, Mamba le Somba Kokate, Abinanga, Rifina Kokate, on est basé photo dans le monde Jacques Liboso Nanga. Donc, na côte Katinaye, na comprendre ce qu'on vient de dire, zonga nenge bazalaka, basouffra betelanga balala na ba carton. Alobi benada balala na ba carton ba betela biso ba histoire sikomo ni bolingo ya batu wana lokola ba venga Dios ba ve mangbaou ba ve mbalioso monenge bakola ba famille na bango na babasi na bango ba yeba ni bana na bango na kosenga bolingo wana etika la pena biso même bana oyo to uti surtout pe na clan wana tous les artistes comédiens oui mais na lobi na langage ma bete na sens kake comment na chic choc lo yenge to trio mangamba yalaki mbalosombo venga Dios ve mangwaou bayaki na moi idéologie bayaki na moi couleur bayaki na moi G alors G wana ne bimisi biso nyonso to mona lelo ba phénomène sobe ba facile à garer sida bilamba to sura neku sikoyo quand tu es frère na peso mote alors bango ba bimisi bana alors bana wana ba bimisi ba mbalosombo bimisi bana ve mangwaou bimisi bana vela biso ngado sa bimisi bana alors bana wana initie to sala na ba ranking ba guerre froide ba guerre moko be uzale sengote alors na sola ki lobby même na président na FCA bino boza ba grand botikali il faut boye ba comment boyi ko s'organiser pour na ko sangisa bana wana na sola ki pe yango na président phénomène sobe eza ba idéologie moko bien alors merci na bande ko no so bazali bana fe na nga Jani Fai
lobby de soleil n'écoute à gazenga mabe yo so benga tendenge nini vena peso ba mote bele vena nga apo firenze le parfait de bonne odeur ainsi que bandeko tout bazakuna donc bazigura ba Anse Luzolo le fantomas de théâtre José de Londres Kanto na bande ba Dutse Kapanga ba 2 minutes donc ba tout bazakuna ba la duchesse oyo mutu na mutazona na kwena ye je ne sais pas ce qui batanga salami partout na Belgique ce que salami c'est bon na Paris na biko sangate et puis na ba Canada ba Suisse c'est un grand prêtre. Alors merci na bandeko tout bazwa ki bena temps ya ko s'organiser. Merci na bandeko ba pesa ba cotisation na bango. Merci surtout na presse oyo et ko tia ba titre ya mabete pona ko kitsa valeur ya artiste oyo akufi. Po ngana yo to yebi ndenge to sala interview awa moko ko no ko tia mu vitita nini titre kuna tanti linde ba publier mutakala azakaka. Donc to sala matanga to pesa respect vraiment na grand oyo akufi aza baoba aza n'importe qui te donc aza pena batu oyo basala idéologie ba pesa batu belé ba courage misu bazo se retrouver pena kwena bango bazo bokola ba famille na bango eza po bango bazalaki. Alors moi respect wana ezala et puis courage na famille biologique na ye ainsi que toutes les associations AFAC AFAR ANTPC nyon surtout. Merci à la président surtout oyo ba pesi pena esprit na bango pona kolela grand pona honorer. Merci beaucoup. Na ba konza mboka o ba soutenir pour matangele kamalamu. Voilà.